Bonjour, bonsoir, Banapoto, Banamonde entier, Balandi, émission Congo Millionime. Eza émission moko eza malamu ele kakana internet ya boss nangai Ricky Dibenzi motema ya mama Jolie Dibenzi babi boss wasulaka bien o alia kana bana misala na émission lelo na plateau eza nazanga mokote nazana invité nanga na limite découvrir ensemble na bino. Bonjour. Bonjour madame Alaise. Brandi. Naibi ke baebi yo ba internet baebi yo po ba olekaka na yo. Comment na yo boy na zo mono na na décence expliquer biso nan. Bon to batindi lukanga. Ça veut dire baby ke mutu nini otindi batindi baluka. Baby ke Branda à moi si. Baby tindi ndeke ko luka madame Branda bo sanité. Brandi madame Brandi na ndeni. Poko mono bona mo na mo mobali siko madame Brandi ozo lo balandeni. Non, Mikolo toi na système akata suite atenti Amber Rose. Amber Rose kandi mti sa ba fi wow. So boy Amber Rose belle fille. Moi c'est kitoko e bana takati suki. Aye bana beauté nende tinga na nga moi c'est kitoko. Akwa si ana bomba ka mtuna na kabelo na ba mesh yani. Te ko bomba ko kata suki eza problème te biso pe ba fille to kata suki mais yo ko tala yo balandi ya Congo Millionime ba otala ata boss na nga Ricky Dibenzi. Mon papa Ricky Dibenzi a bien que moi moi si en internet moi si bien la petite fille moi bien tu vois la petite fille moi bien ça là en internet ça la fille bon quand papa Ricky Dibenzi a habité kenga na moi si habite très bien en tout cas nazangi maloba bino bozo mona ka ndé tozo kende na Brandi ko yebisa biso eloko nini sala ki okoma PD po na limite mama na bino abota yo kabo yo bimi PD biso botanga mwasi mama biso na komi PD te pona magicien te munga ngaboti ama biso azaki magicien te azaki ka mutu mwasi nda boti mama biso kuma fitinga kobota mo mba na miso bato ko mama mwasi question na nga eza bongo na bota mama mobati na bota mama mwasi tipe na koli na kumone na miso batuka mwasi na mansete na tana simba kisite bébé mukone beto liswa kisisi ko magicien on simba kisi pona mbongo te Brandi obitango zoloba ke baboti o mwasi balanje Congo Millionime ba elekela bango poko mona yo boye en tout cas so batie différence eza makasi ngali mona moi nini au système ezali moi tolo mais yo pla look na yo na façon na yo ya koloba na tebi nini boka ntsate keka kotondisa tolo ndoza mwasi même pas basi tout e bana tolo ya nanga bela de Londres amta tolo nga ile kina ya mwasi so na tolo tizampe mabete fo biso tozaka tolo bela de Londres ki makamba ngo balobi vedi pena Brandi tozo pasola na eteke Brandi question nga msu eza boye tango bimaka na mobali Paul oza mobali ate boyi menga na yebi oza mobali tango bimaka na mobali tosandi ya tembe tosala tembe te tozo expliquer kaka tosala ya tembe po ya tembe ngo tosanga pe na moni te après tout po ezaka ndemo yo lobi ke yo mwasi nga pe na bina mwasi siko sa concurrence ni to lande mobali te Brandi OK Brandi ko oza mwasi mkwali boso ba deveja ki yo OK na bongisi balandi émission bino bozo mona kaka Brandi ne azo papola donc na ibite sona lobanini mukola liboso ba deveja ki yo o mona kindeni ponga na ibi mwasi ba deveja neti ngai nata mkolongo yaki na biloko nga pe na monaki siko yo na ndenge yo zali tango ba deveja ki yo monaki ndenge ni nata curieux solo vandeske nga tunyo lisolo ana yo ko tuna nga te po oza invité na nga ngande ba question eza nga ba réponse eza yo bien sûr naza invité na nga ko tuntu wana secret na biso basi nata yo yebi est-ce que comment fais-tu ko beta lisolo wana o angele ka joana mba na nga mtebo na zala na e oko yebisa balandi ba wala na biso émission ba yeba na koyebisa bon nini na koyebisa bon ke na mwasi o tola na nga za mwasi ayebi nini o mwasi asanta jour aliboso mobali alekaka ye nini ayeba tutu abatu ekole patexte musuni nazoka epota mwasi to azoka te seka mwasi te seka tika oloba boye tika kosekisa nga ozokaki pota ndenge nini po biso basi nde moto ozoka apota siko yo ozokaki pota ndeni non comment fait nazoka pota ndeni parce que na mwasi to mobali aye a poussé na kati na ngai na mutu nzoto zeo kanga mama biso botanga vierge après tunata mama biso botanga afunga matin
ntango apuse nzoto nanga alongoli kimuseka na nga nde makili ebimi oyo ya kimuseka na nga nalongwe vierge nde moko wana akoma de vierge. Ndi bolanda émission babi en tout cas pena wana naopesa bambo naprofite napesa bambote epai ya mare d'être Trocadéro na Londres vie na nga Jacques Maelanda na Suisse et na Allemagne pardon vie bozoyokaka ndenge nazokotike na brandi ndenge tozopasola teke na brandi question na nga mosusu ezali brandi balobi bino comme si bino bapede bozalaka trop songi ndenge pede nyonso azalaka na fille azalaka songi ezalaka nini nango ezalaka mpa na bino. Ndeti nga brandi inutile c'est la fille qui songi pe nayebi te pede avivra songi na fille eza pede oyo ayeba koluka te to pede oyo mibali bazwa te nga no nabotama mwasi kitoko nakoli no mibali balinganga mibali bawanda olinganga meme mpa na age oyo bakoka olinganga ça veut dire ke balande nga mpe nga ekoli na mibali oke aokabela mbongo nga nolanda osalaki songi na mwasi te na Marie Kitunga te après to Kitunga ndeni yoka baterme bino bozalaka nango non Marie Kitunga ça veut dire pede oyo asalaka eloko te azwa ta na ye to aboma na nsima mwasi nde tobenga na langue na biso Marie Kitunga baby yo j'ai dit métis noir oyoka na langue na bango donc langue yango eza ndenge nana funda langue yango mpo nga nayebi langue oyo biso oyebi français anglais lingala kikongo kiswahili mais bino mpe bozalaka na langue na bino biso toza na langue na biso te mutu nyonso aza na langue na ye ntango olobi kikongo mpe alobaka kikongo ndeti oyo olobi yanga nayebi yango te soki Marie nini boyokaki mbala mais soki nduka naza mokongo soki balobi mwa bamunoko oyebaki bazoloba oyebaki mbala moyeba munoko nyonso te tuni oyo Miss Marie nini Marie Kitunga wana eza na munoko ya mboka wana abenga yango kipopo wana eza na kipopo eza munoko ya mboka bapopo ya bino bosala bapede ya kipopo ya bino eza ya biso bapede eza ya biso eza langue na biso eza kwa eza langue na biso eza langue moko tokolobaki ndeti bato bafavoriza yo nzingi tu vois yo nzingi yo skol yaka nde mona kipopo en tout cas na bino mo bozolandaka nde tozokende na brandi bondi question nanga mosusu ezali boye mpo vie nanga bienvenu mon pote abengenga bina tatuna na brandi ndenge mpenza age nini oyo yo bandaki pede mpo komona o boza mwana moke obandaki pede na age nini obonga muna ozanga mafuta te nazangi bongo osomba mafuta te nazangi bongo osomba frode te nazangi bongo osombela mbate akwasi ana nuna te nalobi te ke okonuna kotala yo omoni otala yo po surtout mikolo baujana bakomi kotala yo boye koza mpe ujana ya ndenge na bino bapede ti branda azala ujana yaya me wana ta baya baolela te yaya ndaza ujana te baya ala babina aspirine biso bini nguli ya nguli eza ya ujana ebimi lelo nguli ebeta ya nini question na ngai yango na te répondre ngai yango te siko fo yebake biso to tobini nguli epoko biso bina nguli bana ujana bazala te ujana yeba se oyo bapensage ebeta bajikitime ebeta basasu basi na biso sasu te ezala te comme si ozokima kaka age ni yo obandaki pede age na bandaki pede eza age omwasi abanda na age ya puberté age oyo na bandi vi nanga bomwasi ya bomwasi nabandi kolinga mibali naloba vi ya bomwasi te ça veut dire nabotama mwasi naye kokopi yango te age ya puberté nde eza age oyo nandi kolinga mibali age nini bano mpe na 16 ans 15 ans nga penda 15 te nazalaki mwa précis nazalaki mwa mbau na bande na ba 15 15 ans brandi pena ye abandaka ne vi yango na age ya 15 ans abanda kolinga mibali na age ya 15 ans abandaki kolinga mibali na age ya 15 ans kaka ye mo ndenge alobi sikoyo yo oza mobali bakolinga yo mobali nayebi te explique nga na bien obi ti toswa no boye nazotuna kaka question mpo eza kaka ngafu natuna baquestion sikoyo komona boza mobali sikoyo mobali mosusu mpe alingi yo susu estce nazocomprendre te brandi yo ntango omoni mobali estce ye amonaki mwa mobali amona eskoni mpo nga ndeti naomona mobali mon cameraman babi mobali abonyo gérance mpe aomona mobali sikoyo oyebisanga mibali wana bamonaki yo ndeni mpo mobali oyo nazala neige aka lobwa noir apeka mbinga lokwa gérance akoza mbinga lokwa gérance mwanda mais baza différent mpo ya biso aza mobali ya molai baza différent parce que alekaki na nzela mosu awelaki koke koluka ndeko nanga mwasi wanani
Shirasi akende kolinga mama leki ya bana. Nga mobali nginga. Mabe te nga nakoza mama leki ya tata mwasi bani. Jirens, mon cameraman, Jirens Mwamda. Yo mugozo yo kana zo mwandi na olobate. Bototo mesanaka na Brandi. Brandi sko mobali na liboso a deveja. Po biso ba fille, so tuni biso mobali a deveja ya liboso. Tuye bango sko o yo pe a verge a deveja yo ya liboso kombone na. Mobali a liboso de verge nga sambe. Sambe mibali wapi baze belo wapi. No ban zila. Bazaki à n'époque belé. Mobali bosa de verge aza mulai mwindu mbinga mobali kitoko corpulent nzamini na regretande na kabwana mbai na ngai. Kombo Valdez. Valdez. Brandi alobi mobali na ye oyo ya deveja muninga mobali po ya za mobali. Oui po na te po ninga me ma discours na discussion te to solo ba o eza réalité. So neki no mbai na nga olingo faire chier na misu na nga. Mais eza mobali oyo na mobali. Non. Yo tongo benga na nga vanda wapi? Na vanda ni anda. Ovanda na flat o nga na yi. Na vanda flat na ya ka flat. Na mona ovanda mina ba fille. Na fio mona mbai na nga te. Na éviter Brandi. Mbai na nga na écran. Oboya mbai na nga. Nana mobali. Bande c'est l'ambiance pour comprendre donc ezo les cas bien ambiance ezo les cas vraiment bien. Brandi balobi yo comment na yo pe oza garçon oza rancunier. Oza rancunier makasi surtout na ba journaliste web internet na ba fille olingaka trop ko rater likambo te oza rancunier surtout na ba fille oyo moko yebi pour la niveau. Brandi tika jamais oza rancunier internet. Ya nga fifi si wa stone. Ba fifi nde mutu atindaka yo. Non, stone tsetinda nga. Ilbi moko bi Pondi tsetinda ko ke finga ba te faire chier bisoti. To finga te. Sindi oloba na mutu mabe mutu répondre te tandis que yo c'est l'émission mabe ya réponse. Na répondre te. Si on répondre te. Na lobi yo ne yo. Na na rankine te. Naza rankine oza rankine oza na pede moko bouto swana muninga no mobali moko bobino bobikomisi pasi po biso to koma lokwa bino te muninga mobali moko bouto swana ye soit disant bazaka na fio nani Karine Mokonzi balobi yo okota rankine ya nani oyo tangi ti nga kokota rankine ya siwa te wana ozo ba siwa nakota rankine ya siwa te mais siwa za ser nanga a sero parmi ba grande sero ba bomba vie na nga yo ba bomba nga si waza ba bomba ka yo po bino ba pede boza bolinga ba fille bino moza pede po ba capacité bo pede no faut zapper na relation bien tu bo loso le kambozio nata no benga relation pesa nga $5 non même pas niveau te non zo relation bien mukoni faut za ba relation ko fifi si walo ko ba grâce tembo star passeport rouge lo ko ba vie na nga Tony Koko ba vient na ba relation moi bien sunga Brandi baby ke to na petit na biso moi mwasi ba vione Mbappé sa ko mutu makasi yo mankaka ba maka mutu te nga makam te mena loba na mutu na makam te na loba na mutu tu vois na makam te na to manke mutu te ndeti otangi kombo Karine nebi Karine Mokonzi neba Karine Mokonzi journaliste abandaka kosala na RTGA balongole suite à manquement na intéressant na parce que a associé na ngate o musolo bio atambola na le kechu ngaza promena le yo moko yo kuto ebi kombo na po ngande na zaboye na yebi kombo na ete mais yo yebi c'est que yo ça na problème na yi na problème na le kechu te angana le kechu to welani mais zaka ke mutu mutabong sanzela na ezate ke nzela no setenga mi foluka yo ibanzela mutu muso même pas pe avant to manquer mutu tala non par rapport ni po komona o Brandi boy ozaka Brandi oui beaucoup ma fetinga mutu komona ngeza Brandi no mutu musoko mona na komba Patrick non même pas faut mona kana kombo nanga to mobile ba so to tel pe bien ba fille obino botambola bango ba pierre abino ba mituteti bango oui bango ba pesa abino mituteti s'il vous plaît fie pesa abiso mututeti te fie o pesa ateti na ndeni okompa kote mapa bino kote lote non kangena makasi même pas non quand on m'a casté répondre ngana aux questions nanga wana moi biso ndisiko ba pede photo ye baka tozala teke tellement na kanga mina fi oyo so fi afingi mutu nga pena finga mutu non même pas to sala ngote biso ndi ba pede tozwa mayele
nga jamais akokota ndeti bafingi mutu mo lokwa bafingi par exemple akoba ndeti ser na kandi copine na mo kandi asala perruque ya perruque akabelo kandi bafingi kandi ngake kubundela kandi no bundela kandi bolinga bongo po oyebike oliaka na sima polémique wana na kolia na sima polémique bo pe ba so na lia na ngate oh ya mo mutu to ndemo te yeso pesa nga $100 yo katia pia $100 yo parce que so to landi bien c'est que yo ozana problème ya Karine Mokonzi te donc oh tout yo kene za ngo lokuta nazanga pomne te noza pomne ni nga ne ko to weli mobile mote na nzia na nga ele kate na nzia wela mobile ndeni Karine Mokonzi za mwasi yo za mobile bo wela ndeni to ko wela pe mobile parce que ya za mwasi nga pe na za mwasi ya linga mbenga pe linga mibali yo mo na bike taki nga to weli mobile te po eloko to ko bomani ya mobile pona linga ba jete na mobile na nga eloko ekamsanga koloba bongo te Brandi olinga ba jete na ndenge ni po za mobile na ka mona tatu ta so rappeler ngelo kwa na so rappeler po zonga normal penga mama biso na bike na botama na mama oko rappeler nga mama biso te na mwasi tonga mona temi na mibengi ke mwasi ça veut dire que na mimoni ke naza mwasi bandeko bolandi émission bozomonaka nde tozokende na Brandi donc Brandi azopasola nga mutu nazocomprendre te naloba nini natuna nini Brandi question na nga mosusu eza boye balobi comme si bino bapede bozalaka na position moko sikoyo yo etanke ndenge ozoba oza mwasi position ni oyo olinga mpo nga nayebi ke mpo okokosa biso te nga nayebi ke bapede bazalaka na position moko commission ozotuna baposition na te okomolukela nde likambo ni na olingo na otinoka ke la problème balinga na mabongo te banai balinga bongo te na to mema ngambwe nani o ngala ko mema ngambo ya question na ngai yo nde pesa nga réponse papa bana ngalinga ne bongo te bana yo nga position linga mingi papa bana nga yebi position moi ça se sent à l'aise après tout ndeti nini position ni moi si position se sent à l'aise na te yo ko tuna ngate nga na position na nga na ibisa mobile na nga yo siko position na nga na ibisa mbana comment fait-tu na ibisa ibisa mto po muto ko préférer nga lukanga po muto so ba nga pe linga position na ke lukamo na moi si Brandi na ndeni mwana moi c'était mwana na mobile Brandi fi wana Brandi Yesu aya yes en tout cas nzambe yaka po mokili na yo ekomi na suka Brandi to komi na suka okoloba liloba moko pona émission oyo esala bien obwaki mpe na mabanga na yo opesi mpe na contact na oyo aza na posa na yo akoki kobenga no remercie makasi na mon papa koko aba na ngai na obenge koko aba na ngai pe merci aussi à noko aba na ngo aza na nsima caméra oui parce que wana aza na kombo fo tanga kombo na ye ya noko aba na nga Jires mwanda ba gros vision to noko aba e bana bomuno sepeli na ye noko kitoko boyebo no lokwa américain e na pesi ba mbota makasi na maraville ya daseza makasi wa daseza makasi ndi na Villa Nova teke na village na kumisa na Afrika kugaze yanga ya kana simati nga na maestro moni musique esepesa nga papa ye tokomi na suka tokomi ko mbota trop susu na kandi mbota trop na merveille mbota trop na Christian Papes mbota trop na ba fifisiwa Tony Kutwala aussi a Bella de Londres ningi na bosana ya na ngai Bella de Londres mo se kitoko pesa numéro na yo ti numéro na nga waza besoin mona Brandi sur Facebook na Brandi Mwanza sur na Facebook au mona moi Brandi question mona bosani pardon cameraman na nga Jires Mwanza ka nous lobi na nga kito chité po babi tango za tango babi na nga oza mwana ya pasteur moko ya munene o toyebi soit disant ba milimu wana ba longola ka yango ezongela ka oyebi biso no koma papa na pasteur ona nazala nga mwana pasteur nazaka na ndeko pasteur mais naza suna été à n'importe Jires Mwanza moi ça pasteur babosani nazaka nde moi ça pasteur babosani koloba za na mbana moi bo comprendre Brandi mais ceux qui bolingo boyeba mutu ango bo benganga na oyebisa bino babi milimo bon ba longola yango ezongela ka bana na bango opesi numéro numéro nangeza 090 090 73 32 568 merci Brandi bandeko émission bolandi émission na biso balobi Congo les millions Congo Millennium
bomoni ndenge touti kopanza teke na brandi tokomi na biso na suka émission na biso na pesika bambote na nge ebele epai ya cameraman nanga oyo aosala pena nga nazala Jirens Mwanda babi mobalo atonda mobalo aza mulai Jirens Mwanda Mwanda wana pena cameraman nanga so bomona bilili ya boeza pona Jirens Mwanda na pesi bambote ebele epai ya mon boss Ricky Dibenzi motema ya mama Jolie Dibenzi babi babi wana nguli penza babi mama oyo asolaka na bana ye bambote ebele epai ya mère d'Estrocadero Jacques Maïlanda mon coach Bella de Londres Judith Massé ou la métisse noire ceux qui vous c'est une émission au numéro n'angézawana bobenganga à la prochaine bye salut.